En tout cas, vraiment, la zana posa na ye, amona na katia. Maman Karine parle à benga ya lepi. Si la prophétesse Fabiola la posa na yo, mais sauf que azaki un peu occupé. Yo le mola moté. Mais ndio que ça facile pour le mola kufa. Yebisaka na basi. Ndimola la nzalo melama ya pamba. Mais ko bimana homme marié té. Oyebi prière ni nte mwasi na salle la kaye. Oyebi bo fond ni nte mwasi na pese la kaye. Exactement. Et ko memela yo malédiction, et ko memelo maladie, et ko memelo complication. Ba mende conseiller nga tous les jours. So na moi na ngalali ko la 7h la mkati 22h. Ange moko zawana surveiller. C'est-à-dire au moins ange na misubwe na oza pongité. Et puis ange tanga kotanda ko saluer. OK. Oui, à saluer yo. Ce que il y a service ya mwana. À l'équipe bisika mwana ngaza telemi. Lumière makasi aza un espace à tout ma belleté. Au moins ni musapi ni loboko ni lumière ma papuna emulai. Mbatuke okoza na misala mabe. Mais ke ba bisika no so bakota ate. Okota bisika moko boye vina we baby. Siko lamuka kaka boye makilesi. Kaka au nom de Jésus au papa gangaka singa wani katananga. Yo zangate ngape neza yote. Et puis toi la même bolute c'est ça. Ngana matangomba te. Na yeba ki ngomba te. On a yeso ya oluka. Non, na matangomba te na sala ngo pejanité. Na donc yeso ya poye alinga aya na bomo nyanga na lolengi wana. Mais ngana za yote. Yo fo lukozwa vina yo otambwisango bi devant Nzambe. Na profita pe ko yebisa bato. Tango ozo sambela so ke l'église. Ozo gêner, ozo pesa bo frande te maliboso a cher, o lobo ozo intercesseur intercesseuse, o modéra koza modératrice, mais vini yo ozo mener hors église. Exactement. Nakati pe ba moto awa. Nakati. Yo telema déjà pembeni po mona ngai. Te na moni okutu, na moni ngo vitre. Hey, maman. Mais la place à Bunga. Franchement, la place à Bunga. Dans ce combien na sané awa. Na bâtiment que ya. Ya kin marché local 17 Benora. Katango comme en face ya Finetarium dans diagonale. Bata la biso nande to zabo, nande to koma. À tout à l'heure. À toutes. La qualité. Merci à vous. Je vous en prie, maman. Grande beauté. Ah ouais, maman. Non, il y a du ça. Il y a qu'un angoisse à Katara. Donc, on va aller
au monde qui n'est que changé. Donc, il y a épelé. Sur Nyango, combien? Nyango local 17. Local 17, juste au cas où on a salé. Vous allez faire à côté à qui marché. Vous avez un ben oracle, vous avez un ben casino. De nos bonbons, Qualité. Na samba tête. Moni boto MK bomoni yanga. Très chers abonnés à MK Yokani Télévision, merci énorme de votre fidélité sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse de partout. Encore une fois, devant vous, pour vous présenter quelque chose de nouveau. Vous êtes habitués à Royambangaï, Nabanda Kunabino, depuis Kala. Et vous me connaissez très bien que dans le gospel, on y met pied dans l'évangile également. Aujourd'hui, on a une très belle histoire à raconter ensemble. Nabino Nyonso, Boyoka. Ici, comme la scène a beau pesanga ipenda bongo ya solo yango. Nzamba mona papa mola bino na mabota na bino. Vraiment landa biso na boke bi moi mi. Pecha mo bonzambe na kati moi te mecha bonzambe na kati pour nous comprendre makambo na lengeli susu parce que la Bible dit biso que ba oya bengi a prédestiné bango. On a déjà été prédestiné à ce qui a ba oya benga bango a prédestiné ka bango déjà depuis ba maman na bango. Donc, on va écouter une très belle histoire ici, là, avec une servante de Dieu. Alors, Pesangaï Penza, intelligence au pasteur Moro Nalingarami, Galobaraloubi, Pesangaï, intelligence sacerdotale, parce qu'on en a besoin ici. N'a rien coupé ça beauté. Exaucé qu'elle a situé d'accord avec moi, et puis on va commencer cette belle histoire avec la prophétesse Michael Fabiola. Bonjour, maman. Bonjour MK. Vous allez bien? Oui, ça va très bien par la grâce. Vraiment. Bonzambe zotambola très bien. Namawala Nzambe toujours. Ok. Bonzambe déjà bien, c'est que tout va bien. Vraiment. On va commencer par une prière ou Oui. On y va. Merci Jésus. Merci Seigneur pour un moment qui tout coupé si biso santé pema. Bon moi ya ofele tozu o mingi bajuité. Tozali sous na tonga lelo lokola batu. Tika le kumu kembo pe masanjo les zonga bobele pa na yo. Moment o ezala moment moko béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman Michael Fabiola, ce qu'il faut te présenter, prophétesse, maman pasteur, maman église et tonga na yo ezali wapi et tout ça là. Dès te représenter. Ah d'accord. Prophétesse Fabiola. Batum supe venga sœur Fabiola nyoso na nzimaka. Eza ba Congo donc. Naza na Congo Kinshasa. Pour le moment, nanu vraiment na batureté. Naza ki non msala oye swati ndenga liboso na sala. Après tamsusu na 2026, nzamba opesa biso autorisation ya fungola ilanga na ye pote bato bakota ba yakoka liloba na Nzambe. Nzamba kopesa nzela bufongola ilanga na ye pona bato baya bayoka pe ba bénéficier na grâce wa teli kolo na yo. Maman toza awa na ndako na yo. Vous êtes congolaise? Oui, congolaise. 100%. Si. Ok, d'accord. Toya eloko ebendi biso mingi ezali histoire oyo ebengami la plus belle histoire pour les enfants de Dieu. Cette plus belle histoire pour les enfants de Dieu, c'est exactement quoi? Ezali nini d'abord? La plus belle histoire, eza histoire ya mama Michael na Nzambe. Ndenge nini mama Michael akutanaki na Nzambe. Okay. Ekomaki ndenge nini. Et titre oyo euti pa mama Michael te me euti pa na Nzambe. Okay. Kosilisa oyo azalaki nango besoin ya kotia na kati na nga nde apesaki nga titre ya la plus belle histoire. Ebandaki ndenge? Kokutana mama Michael na Nzambe eza vraiment na mokolo te depuis nazalaki mwa mokie. Mama Michael azwi grâce ya bana oyo na mabota ta mosusu babenga bango ba Joseph, ba Moïse. Ndenge moko mpe na mama Michael azwaki ngolu ya kobanda kozala na ba message ebele ba songe ba révélation banda bomwana nga. Mama Michael akoli pe abotami na église fait pas ko Nzambe malamu. Azalaki kobina na kati église, azalaki pe koyebela majorité. Koyebela pe Nzambe donc. So ba pasteur ba kota, mama Michael azalaki parmi bana liboso o bazalaki ko kota ba pasteur. Na koli nango. Alors kobotama nanga ezalaki miracle lolingi bana nyonso te babotamaki selon histoire de papa pesaki. Kokola nanga pe ezalaki nde mosusu. Classe nanga pe différemment. Différence ezalaki nini entre yo na bana mosusu babotamaki? Donc parmi biso
ntango mosusu na 5 ou 7 nde tobotami baekole oyo bango 6 batangi nga Mikaeli natangi na ekole na nga moko soki bana mosusu bakolaki ntango mosusu babandaki kolia potopoto ya masango me Mikaeli aliaki serelaki na moma na ye badiférence yango wana soki bana mosusu babotamaki ntango mosusu na butu me Mikaeli abotamaki ntongo makasi papa alobi mokolo wana ezalaki vraiment kimia ntango alali alamuki baye kopesa ye nouvelle ke mama aboti na ntongo papa azalaki na gare mosusu biso mpe gare mosusu mpo tozalaki bana onatra Ok. alors papa alobi mbala moko azwaki bible abandi kotanga akweyaki na mokanda moko amoni nkombo ya ange Mikael mbala moko alobi mwana nga kobengama Mikael donc différence na biso yango wana mpo toza na Judith toza mpe na Rachel toza mpe na Sarah na kati ya libota me Yesu atiaki kaka kati na papa ke Mikael azala mwasi ya moto moko lokola Rachel te lokola Judith mpe te lokola Sarah te mais azala parmi les anges de l'Éternel. Yango wana nde ememi différence na kati ya libota na kobotama mpe na kokola nakobotama mpe na kokola esikoyo na kokola na yo okutani na Nzambe na lolenge nini? Mikael azalaki mwana moko ntango nakokisi ba 15 ans 16 ans nazalaki mpenza mwana moko na bima trop te c'est-à-dire classe ndako déjà 12 heures déjà mpo nazalaki otanga mingi midi avant 12 heures nga fo nazala mabolongo na se Mikael azalaki oyoka mongongo ya Nzambe depuis bomwa moke Nzambe aoyebi biso na banda ojeune na age ya 8 ans eza mpe parmi bokeseni na kati ya libota parce que na libota na nga eza na motu moko ta jena lokola nga ntango tozalaki bamike donc nazalaki obligé nayebi déjà ke vendredi naliaka te samedi naliaka te depuis nazala mwa moke nayaka kolia dimanche soki nasisi kobina to mpe koyemba différence déjà yango wana ntango nakoli nazalaki obima trop te mais nazalaki mwana moko remarquable na avenir mwana moko 3 personnes bakoki kosepelani mais 10 bakosepelani te ezalaki kopesa nga courage te ya kozala na baninga na avenir nazalaki trop ndako donc nayebaki kosambela banda bomwana nga mokie ntina nazokola nango nazalaki trop kimia mpo nazalaki kovanda mingi na ndako donc même lelo mpona ntango na moi ezalanga mpasi mpona mesana kokola nango ezalaki bongo ntango nakokisi ba 17 ans nayaki okutana na grande sœur moko na kati ya film la plus belle histoire eza grande sœur wana nde tolingaka bakarine asepe na yo ozala karine na nga zala mwana nga aye pa mama asengi permission pa mama ke nakoki koya kozwa Mikael nakoki kende pa biso de place oyo Mikael abandaki kochange lolenge ya komonela Nzambe ya kosambela ya kocroire vraiment na liloba parce que la dame ayaki koyebisa nga na âge na yo koki kosambela te bato basambelaka oyo baleka déjà âge nga na biteme nakoli nango banda bomwa moke alobi non âge okomi nango eza âge moko boye fo mela mwa kopa bière olata mwa pantalon biso na fepa ko pantalon eza kokota te mais yaya ye koapprendre nga ke non te fo lata donc quelque part ayaki mpona kodétruire yo ayaki mpona ayeba kolongola yo na nzela Nzambe kolongola nga donc abenzika mpe mosika nga bime non papa aolinga te ke ngai nabima na ndako na pantalon alobi te bima na ndako na jupe mais so okomi mpa na nga ochange pantalon obima nango donc ezalaki mwa moko ya liboso obimi mpona nanga kozwa masanga kotia na monoko ezalaki facile te mpona Mikael mais yaya wana asalaki stratégie moko azwi masanga asangisi yango na koka ere moko asangisi yango na maltina apesi yo ozomela sans oyeba ke na omela masanga ntango okokende na ndako ere après ere osambelaka oyeba lisusu te olekani bamoko ntongo etani osutuka 8 heures surtout bamoma oyo tozala na vacances osutuka déjà 9 heures e na ntango oya koluka yo abandi oseka yo abi osambeli te ozwi petit à petit okobosana nyonso parceke nga mpe na esprit na ngai nayebaki te ke aza envoyé moko boye diable atindi mpona kolongola nga pembeni na Nzambe namonaki ye kaka yaya lokola bayaya nyonso na continuaki bongo jusqu'à ce ke naye kobosana kobuka mabolongo na se nkoma papa avandisi nga toninga
ndeni ojena lisusu te ndeni omona lisusu makambo te parla na ngai ntango okomaki komela mwa biere wana mwa nini donc ya relation na komona ngai na nzambe kata na esili oui ok donc nakomi omona vie normale namoni ke yo navanda na ndako trop nalekisaka mwa ta mwa boye na ndako ya ofele donc libanda moi esalinga mwa bien parceke ezolekela baparent na nga changement brusque ya mwana na bango si ndeni yo osambela susu te ndeni yo jena susu te parce que na bando prophétiser komi prophétiser mpo na vie na nga depuis nazala mwa moki ndeni esalama lisusu te parceke yaya wana ayebisanga okoki jamais koloba ke yo okoma komela masanga mais papa alobi na nga jour wana oyaki 22h outaki pa grande sœur na yo wana nayokaki yo ndeti na sur l'alcool est ce que c'est vrai nga binono papa wana ozobomba ye naobomba sikoyo ntango papa alobi na bo ntango nakoti na chambre ezalaki nga comme motungisi na motema nakoma mal à l'aise donc ntina lalaka donc pongi nde eyibaki nga me na makanisi na nga nakokaki kolala te donc nalekisi vi na nga bongo ti nayekóma na moma moko oyo esengaki fai nazwa diplôme d'état na nga nalali boye namoni yaya wana aye koluka nga na ntongo abina na cadeau moko surprise napesa yo nazwi mpe cadeau ezalaki cadeau ba sous-vêtement nazwi mpe ba sous-vêtement nalati nayeba mpe sous-vêtement ezalaki vert jaune nazwi mpe sous-vêtement nalati yango dimanche lundi na ntongo na bando saigné lokwa pompe sans ke nayebaki eza ba sous-vêtement wana mpo nalataki mpe sans prière ok mpo nabosanaki déjà avant apesa yo basous-vêtement wana eske ozalaki déjà komona barègle na normal sans problème ok sans problème donc tolali kaka ya ntongo abenga mpaka bango mpo tozalaki mpenza pembeni nake azwi cadeau apresente nga nazwi nalati kolata na nga lobi na ntongo ezobima nga lokwa pompe bafungoli pompi so makili ebimi na sisi nadi epema sikoyo oza mwa moki soki ebimi bongo ezopema zo ozoganga ntango ozoganga ezopema susu ebele koleka mpona force aoganga ti bamédecin bakoma opekisa nga ntango bamemi nga na hôpital baexamine nga basali nga baéchographie malade nata na fièvre te ni motu passe ni libumu passe me naosaigné nayebi te so ekomela mpe bato mosusu ozobela te mais ozosaigné alors nazonga moke nsima ezalaki soki otambola omona mokutani na moto moko biso mikeli nati omoni kuna ti ngabi te ngabi nkanda osiko c'est-à-dire yaya wana akomola te elongi na nga donc ndeti nakomi kodédouble ya ngabi te wana ngati ngabimika siko ezorépété se répété jour moko nakende pa bango tovandi na ndako na bango camarade na ye ya mosala mpo azalaki daye kotravaille quelque part abeti azali mokolo aza mokolo abeti nga na otanga classe mais ye déjà asalaka quelque part abeti porte ntango afungoli akoti bamoko asatake na ye abi o donc fi yango nde olataka elongi ne ye yo mona bato ya mokie boye etika kolataka elongi na ye nga mpe naza na ide te yalobi ndenge nini yo longa mpa na bino mosika oya koluka nga ti awa olobaki nga alataka elongi ne yo deja abi wi mpo mikolo nyonso to na mosala ozobima na elongi na ye sikoyo nabi bato bayebisangaki bamona nga quelque part me nga na na ndako ndeni bomona babandi baswana ndeti babunda na porte ya ndako na bango ebukana na mokolo wana baswana grave na fi wana na eloko ayelaki donc c'est-à-dire nzambe ayaki nde mpona kososolisanga mais na comprendre eloko te tellement oza liboso ya diable asoki aveugle yo toujours ntango yaya wana kiabi kolanda yango te kokipe te aza motu moko baye koluka kabola biso nga mpe sanke nayeba nabeti yango mpe kara alors nasala na makila wana inane nakenda classe te femme la perte de sang nakoloba bongo ya grave ya mwana mokie oyebi na ndenge mwasi abotaka te abimisaka makila mais sikoyo ozomona ke eloko moko boye oyo ezolekela tout le monde so bayeka batali yo boye baomona solution te mpo minganga babimoni kisi baopesa te balobi yango moko ekokataka mokolo ekata bokeka kosambela donc okenda so classe te olalaka na ndako olaloka na se balati yoka robe moko apepele nalembi mpe batiaka nga toujours bacouche ezobima na nka yango moko ebimibimi soki ezobima bongo ezoswa donc c'est ezobima nga azolela
pongi place koyibange yibinga mama ye alongoli nga robe wana apangusi nga change nga bilamba mosusu tant non sutu kana so na bilamba na te ba change po ebimi tellement trop donc ko vana miso bato te obando si na makila te non bizarrement eloko wana loba nzamba za munene natikala jamais kosila makila jamais kokende hôpital oyo nakomi grave non mais ntongo moko tolali tolamuki nalelaki butu mobima nasengi nzambe abomanga mpasi eleki ntongo wana ba 5 heures namoni kaka groupe bato ekoti na chambre esa ndeti ozolala te omoni bato bakoti ebele na chambre bazwi singa moko boye babwakeli yo singa wana ekangi yo na kingo obandi obundana na singa wana autant ozobundana na singa wana miso ebaluki fulufulu ebimi na monoko wana ndoto meza réalité nga na omona yango ndoto meza réalité mama azoganga papa yaka mikaeli azokufa me nga na omona yango lokola na ndoto nazowelela singa koto kuna bazobenda na nsima na nga koto oyo mama azoganga papa azokota au nom de Jésus-Christ singa ekatani parce que papa na nga aza diacre na église fait pas kozambi malamu donc ye nde alakisaki nga kogene banda bomwana nga ke bagenaka basambelaka boye basalaka boye bazongisaka boye source nango eza papa na nga alors naye korate kokufa mokolo wana après 2 semaines yaya wana ye afukami na makolo na nga azolela balongoli ya mosala alobi lettre révocation yango mikaeli loba liloba moko nzambe nde ozokosanga mosala ngabi nzambe ngai na nzambe alobi non abi omiyeba te mais soki olobi nazonga ngabi te nga depuis olakisanga nde bamela masanga ndenge babimaka na komba koyoka nzambe soni moye nasambela lisusu lolenge nazalaki eza te nga biso koko okiluka papa ata mosu papa akoprie mpo na yo me nga en tout cas rien ekosambela na papa na nga asambelaki mosala papa na nga ebebaki ntango asambeleli damu wana singa wana oyo bakataki nga oyo ekatanaki nga mpona kufa te na 5 heures wana après quelques jours papa na nga azalaki licencié na mosala sans préavis mama moko azalaki voisine na biso aye koyebisa papa alobi nzambe alobi na ye biso bungisi ya mokie oyo etikali eleki monene tokomprena ye langage ya nzambe te 2 semaines après la dame wana longo mosala azolela c'est-à-dire kolelaka na ye mote na mama bango aye olukanga songo nazokomprendre te ese ngam na longole mosala balobi te yo lobaka liloba na Kinshasa okaka sikoyo biso tozalaki na imitation na Kasangolo po tozala bana na tra kende ti bisika bokosukela biso tozala bata chemin de fer alors ezalaki grande sœur na bango ya liboso aye mama bango bazolela liboso na me ngai azokomprendre te naloba mpo yaya wana nde azalaki osomba lipa na ndako na bango mai ya komela kofuta aleki nde baklasse ayaki question quelque part balongoli mosala brisque alobi cause balongoleli nga mosala eza mikaeli mais mikaeli asali nini mpo na mosala mino nayebi te nakenda nanu te ezalaki facile te mpo na nga mais grâce à Dieu nayebisaka nzambe nga alobi azwa kimia mpo libotani ezwa kimia nga mpe na comprendre te ke masasi oyo babetaki nga yango ememeli ye kolongwa na mosala nando comprendre te après kozwa diplôme d'état nalali mokolo mosusu nalamuki nabi te nake ezandu nake sa bacha ezalaki quelque jour wana sikoyo ntango basambeli papa asambelaki mpo na ye makili ekatani te ye sikoyo damu te papa asambeli mpo na ye te akei bongo bomonani mpe lisu te ti lelo nayebi ye mosala ebeba ti lelo oyebi ti lelo nayebi ye mosala ebeba vine ebonga te donc vine ezalaka bien donc akɔtaki na vi na nga nyonso na ye ebebaki bana nyonso te basimbaka bango betwale nyonso te basaprocha nango mpo oyebi source nango te donc nyonso na ye ebeba vi na ye etikala kaka aobima na mobali oyo aokende na mobali oyo akosala na mobali oyo akomela na mobali oyo akozonga bona mobali loyenga atika te vi na ye etikala bongo parla na yebisaka bato ke okozala na misala mabe mais keba bisika nyonso bakotaka te okota bisika moko boye vi na yo ebebi sikoyo olamuka kaka boye makili esili kaka au nom de Jésus au papa gangaka singa wana ekata na nga nalamuka bongo makili ekata na malgré nde ekomaki na suka makili ekata na nga
nazonga normal lokola nazalaki na problème problème te donc natelemi nazwi mpenza cantine na mai nakoti na douche nasukoli na bandi olia lokola bato nyonso soki ezolekela bato ndeni nasali mikolo ebele na se o faiblesse o fatigue o boye rien du tout donc nazongi mpenza normal so ezalaki mpe classe ekomi na suka te nakokai mpe ozonga classe après naye koleka mwa po ezwaki nga mpenza ta nazongi nanga mpenza normal et jour moko nalobi te naya zandu nasala bachar wana ntango ozwi diplôme siko ya anniversaire wana ezokokakala te nabongisa mwa robe nakutani ala fille mo na zandu ayebisi nga osani na Congo kende Angola ngabi onga mo oke bolekende Angola apeine nauti kozwa diplôme na luka ndeni nakota université nakende Angola nono ayebisi nga kende Angola ka mosu nzambe oselo na Angola ngabi toseki ka ya leki nga mpe aleki azalaki cousine nanga toleki epa leki ya utaka de Angola non ok donc nzambe akoki koutilize moto nyonso oyo alingi mpo alobela eloko moko ata mabanga oui alors na silisi basha nanga nazwi transport na mati na nimbi mwa moke noki litoi nanga Mikael kende Angola nalamuki natali boye bato nyonso baa na bango normal na bisi nakomi na ndako nalali na sie mamulunge Mikael kende Angola soki ya karo ezoganga makasi ezopanzanga na motema nasutuki nabimi libanda oka paye likolo oyo ebenga Mikael kende Angola bozali na ndeko mpe kuna famille oui tozalaki na ndeko moko me kala ide mpe te kutu donc ide te nayebisi papa ngabi papa tala so nalali kaka Mikael kende Angola ata nazo kende Angola kende papa ayeki koyebisa nga alobi oza mwa moke bayano kutu bakiti yo na ajulu kende Angola abi non ti yango papa alobi nasambela na Nzambe depuis ozala mwana moke oza moto ya bavision moto ya baprophétie oza moto ya kolota ebele nakota mabondeli natuna Nzambe ntango papa asambeli akoki Yesu ayebisi ye tika Mikael akende Angola c'est mon temps ye papa na ntongo ntango alamuki ayebisi nga nafukama atinga maboko na motu ayebisi nga akende Angola kabimela okende ndeni nayebi ate ebandeli te suka te nayoki kasi nange elobi benga motu tel aopesa nimero ya motu tel ao yango aolakisa so ndeni okende nazwi mpe nimero naluki nabenge naye kozwa nimero bia nangi na yangola bia oza na mbongo ngabi eza kombi ayebisi nga montanga bia na ozala nanga nango abi d'accord soki oya ndenge nini ngabi nayebi mpe te ye nde moto oyebisa nga ayebisi nga babongama mokolo ozala ya kokoka oyebisi nga na osala osini nabongami mpe après quelques jours nayebengi nayebisi ye ayebisi nga yaka sana na yangola moninga na moko ayelukaka na ndako Mikael yango okende Angola ngabi ndeni oyebi abi nalotaki ngabi koma sa abi nana posa kodefisa mbongo tokende Angola ensemble ngabi nazo mbongo ngabi kaka oyo nde naza nango yango na osala ndeni kende kokende ma chérie nayebisi eke te naa na mbongo te na kokende Angola jour tel ayebisi nga pesa nga elamba na ona lata camarade na mosusu oui nazwi elamba napesi après quelques jours ayezongisa elamba na mona te nazwi elamba nalati nalamuki kaka na ntongo boye mbuma ebandi obimanga banda na linzaka ti na motu ngabi peut-être infection peut-être na côté douche bende peut-être na soki naki hôpital infection eza te na change hôpital mosusu infection eza te soki nayebi te maladi ya mpesi ezala ndeni namona ono te nzoka nde elamba ayeki ozongiselanga apesi nga maladi ya mpesi oui nabeta 12 mois na maladi ya mpesi nayeba teke ya maladi ya mpesi nayebi kaka eza bainfection moko ezosala mokusa nalala ya telo 6h à 6h evimbi ezobimisa mai tozoyeba te soki eza nini biso nyonso na ndako toyebi maladi ya mpesi te tozokasaka eza bainfection moko boye toyebi mpe te euti wapi ya briske nasala 12 mois ekomi nga ti kobima nga ti baawa bapopiere mama moko boye jour moko nakita la grande sœur moko nakomi mpa na ye noki molunge sikoyo soki chaleur etoki ebandi baawa mai baawa nyonso mai nakomaka bilamba ya minene sikoyo molunge nakoki te na longoli mama natalinga bagangi alobi me ndenge nini otiki okoma boye ngalobi mama nayebi okutisu eza nini alobi ezali mpese ligorodo ngabi mpese ligorodo koma sa mama ndeni mpese kokoma ligorodo alobi babwakelaka bato babwakeli yo yango
ngabi non mama eza bainfection nazomela bakisi alobi mwana ngai nayebi yango luka bato basalisaka et pourtant la fille après quelques jours ayeki otalanga abisinga ndeni nebisi abi namoni eza mpese tokendaki etiko basalisa yo ngabi te eza bainfection donc abwaki aye kozwa ngai amemanga nayebisi ete ngabi te eza bainfection ntango mama nalobi ngabi ye aloba nanga nkombo wana mama mosusu alobi nanga nkombo wana nabenga nzana yango ngabi yoka mama oyo alobi nanga abi abi nayebi yango te eza nabenga na mosusu abengi mpe moto mosusu ayebisi ye boyana totala ye ntango papa namoninga papa nagangi abima ekoti yo deya makasi nazwa traitement nzambe asalanga ngolu navanda nango 12 mois me nazwa traitement 3 jours etikanga ni tache par la grâce de Dieu ntango esili nayekenda ngola nake na nzela ngola baenleve nga na nzela babombanga na zamba nayebi te zamba wana soki eza zamba nini nayebi te zamba moko ni nzinzi ni buku ni nini oyokaka te yo moko bozalaki ebele kanga moko donc c'est-à-dire bamemi otemisi camion oyo na mataki esalaki accident avant camion esala accident nalali boye naomona nde bauti accident na motuka donc eza kwa bakole moko bakanga so mbula ezobeta bandako etanga te mastic baprépare très bien na voiture babi so bakomi mboka tel basala accident avant tokóma mboka wana dia fait grâce moto moko ayi kokitanga na motuka ameminga na motuka mosusu motuka wana etikali osala accident bato bakufaka na wana bazwaki bachoc bakota esusu te bazongaki alors ekosalaka efoluka moto emema yo wana nakomi chikapa nazokende sikoyo mpo nakende nzela bandundu nazokende sikoyo mpo nakende dundu nzela eza te nakomi na nzela te namoni moto ezoya papa moko boye natelemisi ye papa naokende boye abe atokenga mpe naokende bongo me natika mpe nake papa wana akendisanga nzela ta ya mboka oyebi te nzela oyebi te amema yo zamba banda tolongaka 7 heures toyei kokóma na mboka wana amemaki nga ba 17 heures c'est-à-dire trajet alekisinga kote naokende ameminga kote mosusu ntango tokómi afongoli ndako ntango afongolika ndako na comprend déjà ke awa naadai na danger ntango ngai afongoli ndako nga natalika porte wana ezalaki polele nakoti na kati ya porte wana namikangela kuna pendant 3 jours nabimaka te babetaka porte nabimaka te navandaka na kati ya chambre jour moko nzambe akei kosimba motema mama moko boye awuti soki wapi nayebi te aye kaka apusi porte boye alobi namona mwa mwasi moko bayaka lelo 3 jours abimata kenda wapi abi bofunga porte so mwa mwasi ana bimi te nazobenga leta donc nabima bongo bisika wana papa wana azwinga susu na moto si bisika oyo nazalaki kokende aketikanga sans kende afuta ye mbongo donc nzambe autilize so moto mosusu naye kokóma na ngola nakomi na ngola après une semaine babengani yo na ndako oyebi siko mboka te okomi sika nayebisaka bato koyebisa lisono mpa motu nyonso te okobetela motu moko histoire na yo moto azwi histoire na yo amemeli yango deuxième personne amemeli yango troisième basangani babi tosale mabe donc nga ezala mo ntango nakomi batuni nga oyesala nini nango nabosani koloba ke yesu moto aye nanga nabandi oloba makambo mosusu to makambo nalobi esali ke basangani babi ifo tobengana ye so tobengani ye te biso tokozwa échec ya kozwa boye azonga na Congo nde bayobengana nga natamboli na ngola nalali libanda napoleli bambula nzambe ekosala nga grâce naye kozwa esika pa grande sœur moko azobombanga na kati ya studio na ye studio wana eza na moi mulunge moko parce que na lopango na bango nyonso baya bashungu bangole bazombo donc bazala bango nyonso mwindu kaka lokwa mama mk boye sikoyo moto apembe so akoti pa bango eza remarquable ya bavoisin bamoko bakoyeba seke bazalaka balanga bachangea nationalité bakozaka ke baza bangole nzoka baza bakongole koko na bango ntango amoninga tonga bina nini amona ndondo awa te olingo bimisa biso nani devant bavoisin c'est-à-dire la sœur wana akosi koko na bango abenganinga nzoka nakangela yanga na ndako mama mk na ovanda na moi wana moni moi ya ngola moi ya kongo etema te naotoka na moto oki etongaka naokitisa mai boye donc
otoki ozwi mai ozombi sopa mai ezokauka molunge oza na choix te ti yaya wana oya 20h afungoli ndako afungoli bafenetre wana 3e jour te wana sikoyo nakomi bana ngola tia oya na pokwa wana dayana longwe place baenlevaki nga wana angola sikoyo mpasi azobomba yo na mpango na bango tiako ya awuti palanka koteka wana ye afungoli ndako afungoli mwa mopepe na respire donc kokóma na nga na ngola kobotama na nga mpe kokola na nga kokóma na nga na baage ya ba 20 ans ezalaki nga compliqué facile te complication moko impossible naza mwa moko ba 8 ans 9 ans nayoka moto moko jesu mikael mata kuna likolo mitika ntina se comment ça moi moto mosusu jesu mikael komata te donc c'est-à-dire nazalaki ménonce koto nzambe aza na yo aza na posa na yo diable mpe aza na posa donc un moko boye nazalaki kovivre mwana mokie makambo ebele elekela nga me naomona te na bando obetela yango mpe su papa ndenge nini il y a des choses oyo na bando oyebisa papa mais eza na mosusu ezolekela nga kaka na motu na nga makanisi na nga misu na nga ezoloba me moto acomprendre nga aza te po moto acomprendre badon wana fo azala mpenza na kati koza kuna bonzambe eza yango problème te me koyeba yango po yo oza nango te obotami nango tel que na fait pas ko prophétie ezalaka te non ezalaka te atoloti ndoto na yo eza yo mais sikoyo nga sikoyo moloti bandoto ebele interprétation eza te moto akokanalize kaka papa azalaki atyenga maboko apesi nga kaka mwa maîtrise mais sauf que journée na nga ezalaki mpenza makambo ebele na motu na nga de l'Angola ozongi ya ndenge kuna osalaki nini po nzambe nde amemaki yo na Angola osalaki nini exactement na Angola po lelo toyei koretrouve apo toza na Kinshasa bato bakokanisa toza na Angola te toza na Kinshasa bon kozonga awa ezalaki pete te mais lokola yesu alobaki na nga okende mpe ozonga yango nde nazongi na Angola pardon na Kinshasa donc kokende na nga ezalaki facile te kozonga na nga mpe ezalaki facile te nakendaki nga moko mais nazongaki na bebe na nga Adonai c'est-à-dire na Angola nakutani na baproblème moko bokoki komi boma yo moko okoki komtala kaka olali olamuki boye bayobenga yo na ndako oza na esika okende te oza kaka na poche oza $100 oyeba te $100 oyo abanda nango wapi oyebi mpe mutu te oyebi mpe langue te eza te ke nayebi lingala nayebi français kona français olobi etula yo na monoko na yo moto akoyoka yo aza te bangoli bayebi yango te okoexplike yango nini bacomprendre c'est-à-dire so bazwi yo baviole yo so bazwi yo basali yo mabe donc ozotambola na makambo na motema natambola na makambo na motema trop na vie na nga otambola nayoba te na obetela nani na okende wapi na osala nini mais grâce à Dieu naye kokutana na nzambe butu moko mbana nga liboso na 2014 wana Angola na Angola c'est-à-dire tellement ovandaka pa studio moko boye studio moko mpe osimba te abi en tout cas fo bima pokoko wana azomenance donc azosentir ke moto aza kuna na ndako na nabimi na studio wana nakevanda ailleurs na ndako wana kende ovanda mpo navanda kimia fo namela masanga so nameli masanga te c'est-à-dire naomona lokola ntongo etana te butu ekota te mpo nyonso nanga ekomi mabe nabosani kutu na message oyo nayaki nango na Angola tellement pasi eleki choc eleki baproblème eleki okomi omona ke semie naza su na bomoi te e na bapasi wana ya motema na nga vendredi moko namela masanga makasi tokomi mpena amoureuse ya masanga so nameli tina olala te omoi bato ebele bamela masanga lelo eza bango te makambo eleki na motu sikoyo ye mpo na ye amoni ke mpo na bosana makambo wana fona mela nzoka nde lokuta soki omeli ntango kwiti osila makambo ezongi na motu problème ezongi nameli vendredi samedi nabi te na omela te napema dimanche nakenda te église mpo olangwaka makasi namelaki mpe kaka na ndako omela kuna na Angola masanga na ndako eza yango ezokopamba donc somba na oyaka nango na ndako eza moins cher mela bino sisi olali pongi vendredi na elekeli yanga bongo samedi nabi te napemi
butu ya samedi wana totandisa tongo dimanche nde moko aliboso Yesu ayaki na vie nanga monde totala filme ya Marie mère de Jésus-Christ ndenge tomona na bafilme nde totanga na kati ya Bible ya Yesu apparaître devant bayekoli na ye ndenge moko ekomelanga mbala liboso na 2014 noki mwinde epeli ntina kati ya mire ntina kati ya porte c'est-à-dire eloko nyonso ya ndako engengi na sapongi na tuni wana nani siko ngongo wana so oyoki yango mama MK ezobeta kwa kaki ezobeta donc ezoloba lokwa kaki na tuni wana nani nakangi matoi na sapongi ayebisi nga c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te rendre visite. Tu sais que je t'aime. Nasko déjà na miyebi na mta masumu. Nebi que c'est impossible. Yesu aya komonanga et puis ayebisa nga que tu sais que je t'aime. Na seki kandi na seki benabi. Gabi OK. Alobi crois-moi. Je suis le créateur de l'univers. Na zio na Congo na yeno na Angola. Parce que conscience na ngezongi. C'est-à-dire na bossana ka message nyonso. Tant na lobi na bongo na se rappeler. Abine zio na Congo na yeno na Angola. Na tikali penza kimia. Alobi oyaki na Angola ambiance te. Oyaki na Angola komela masala te. Oyaki kosala n'importe quoi te. Mais oyaki koniata mabele. Pose quelque chose. Angolais ezali mabele ba koko na yo. Bakoko na yo? Wana maloba na ye. Nga na mopende. Ba Angolais, ba pende, baza na mwa ba. OK, lia moko. Ya. Alobi nanga Angolais ezali mabele ba koko na yo. Wana nyonso na motema nanga na okamwa. Alobi oyaki awa te posa à 2 ans, 3 ans, 4 ans te. Yo yaki kaka po zonga. Alobi lelo eza mokolo na yo. Mais na tongo kende omona pasteur tel. Yebise nzamba tinzingo bondela ponanga. Po acha oya linko cha kati nanga. Wana pasteur on fait en Angola. Oui, pasteur numéro 1 ya fait pas konzambe malamu. OK. Ya Angola. Na lobi na yebise ni. Est-ce que ndimba kinga na moni Jésus-Christ to na yoki Jésus-Christ? Alobi oui. Tango yoko loba na ye. Nga na koloba na motema na ye. Ya kosala o nga na kotinda. Mais kokema beaucoup pamba te. Ngabi tina za ba problème abi oui oza ba problème. Oza na super asika. O te ko somba. O lati yango te. Mema yango. Et présenter le col offrande. Yebisa lo banzamba lobi. Sambela ponanga. Na pambola yo. Ngabi moko pambola ngati sabi non. Il faut ezala na canal ya mutu. Mutu wana za na alliance na nzambe na edina bala. OK. Nde tango aloba penza makambo ebele. Après koloba pesi nga au revoir. Nyonso wana eza kati ya filme nanga. OK. Nde ayiko se disparaître tant na lamukaki et trop bien nga mutu. C'est-à-dire na lamuki na oninga na kima boye. Na kima boye. Na oyeba soute esali na kwa mo perte. Habiti. Ngai Jésus-Christ. Ngai mutu na melaki vendredi. Olango na. Ba pona nga na yebaki ke Yesu akokuta na mutu alolengi wana te. Anjoka nde pa Yesu. Nyonso eza possible. Ka so ndimi. Pierre ozona etana yo. Ayaka epa mutu sans que yo pesa ye accord. Ka so ya lingi même oza liboma kati ya poubelle. Aoya. Mais koya pa na Yesu na bomo nanga. Na lolenge nazalaki tango mususu ekomamaki kaka ponanga. Mais yo mutu olandanga. Koloba te tika na sala na nga Yesu akoya okutanga pa lolenge wana. Ngana Joseph Yesu alekaki na bomo ya Joseph lolenge moko ta lekaki na bomo ya David. Yesu alekaki na bomo ya Abraham lolenge moko ta lekaki na bomo ya Moïse. Donc il faut toyeba ke lelo liwe kozwa yo. Yesu pa ko zonga lelo. Soko za jeune garçon, za jeune fille, Yesu akuto na état nini, na position nini. Est-ce que mabolongo neza na se, miso neza likolo, to makolo na yo eza libanda na kati ya boîte, na kati ya bar,
na kati ya kofilme C'est ça. yesu akuta wapi po parce que mingi babenganga prophétesse nayebi ke un jour yesu asalelanga ngolu mais attention parce que bato bazokufa du jour au jour il faut kozwa conscience oui bajeune dame bazokufa donc dans le vide bamort brusque comme chaque jour oui donc bisika wana esaka bato ye ozanga te nga mpe neza yo te et puis tola même ngolu te c'est ça nga na mata ngomba te nayebaki ngomba te mpona yesu ya oluka non na mata ngomba te nasalango mpe jeune te donc yesu aya mpo ye alinga aya na bomoi na nga na lolenge wana me nga naza yo te yo fo luka ozwa vi na yo otambwisa yango bien devant nzambe na profita mpe koyebisa bato ntango ozosambela ozokende église ozogene ozopesa bofrande oteyemba liboso ya chere olobi oza intercesseur intercesseuse koza modératrice mais vi nini yo ozomene hors église exactement parce que tant que église tolati jupe molai tovandi devant église tosali semblant mais ntango tozongi na ndako caractère na yo eza nini opresentaka nini devant bato mpo nzambe akotuna yo na lolenge oyo ozomemela vi na yo parla nayebisaka na bana nzambe bongola motema yesu akozonga exactement donc vi na nga eza lisolo ya pamba te eza lisolo ya solo ke yesu akozonga oui donc vi na nga ebandaki koleka bongo yesu aye bongo dimanche bongo na ntongo lamuki nazobetela bavoisin mosusu baseka voisin mosusu aloba yo mmeli masanga voisin mosusu abisinga mikaeli yaka sala makambo yesu ayebisi yo yesu ayaka pa moto pamba te oui oza mosunguki me yesu aye na vi na yo ndeko na nga luka nzambe nayebisi ye merci me nakenda mpe te dimanche okenda te nakenda te bolembuka ova na ndako ya bato bayebisi yo moto olamba zwa mbongo ke wenze oza na droit satana ye ti balobi ye moto alamba ye moto akende wenze toyamba bapaya oza na eloko aloba te so batie oyo libandoki wapi otala teke yesu akopesanga mpe sika ide wana wanango te ozwi mbongo oke wenze olambi dimanche wana eleki yo oke église te mais sauf ke mboka nyonso na banda koleka ntina kota lwanda yesu abanda oyebisanga loko olali awa eza dimanche zwa offrande ke présente na église wana luka fait pas parce que fait pas koza partout omona okende église osali prière otie oleki nzela donc naleka banzela ebele na basymbole na banda otika chaque mboka donc mpe nani ataki yango la dimanche ya liboso bamemanga na église nazwa offrande nasambeli na déclaré na tie nadominaki likolo ya baesprit méchant nyonso oyo ekokaki kobomanga nazwi nyonso donc nazorenie siko likolo na bango yango batindelanga bassassin baya koenleve nga bacriminel baye balukanga bamonanga te mama nabimi na porte donc tosali croisement na bango yango laso babi baenleve yo eza seconde siko nga nalekana na bango na porte na portail bamonanga te c'est-à-dire so bango bakozi moto ayesama mais ye wana bolekani ya portail tomoni te ye wana azobima azokili soki babimi bo bamonanga te jour bamonaka nga besi vosie ta sorta ya bayebisinga yo oza na chance mingi wana bacriminel siko bato ndako bakanisaka ke mibali na nga nzoka nini nayebi bango te bashungu balataka bakilota mikuse boye na pembeni bo batya arme nde na pembeni na kitisi polo siko jour bakanga nga ezalaki dimanche na ntongo ka bato wana bayaka na yasi na bango nalalaki na salon nazobima na cantine mpona kisuka yamoni bato mwa bakoti che pareil na kati ya lopango na porte ndako na telemi bato ndako bayoki mongongo na bango mpo bayebi bango nde bayaka moni bango oyo bayoka ngo lelo na ntongo siko bango bakanisa bango ke toyebani na bango ngabi te nayebi bango te kutu deya portiki baloba na oyoka kutu te boyebani te mbala moko wana kanga awa bandi tombolanga siko bato bapo bamoni o série bakenda ntina yasi bakebwakanga yasi bato babimi bakangi balobi bati toyaka awa batinda biso toyozwa ye batanga komba motu te balobi soki tozwa ye banga bamono na lofume ya kokufa bato babimi ebele ezalaki deba mpo babotolanga na maboko na bango
bato bazaki basoda bapembeni na biso babimisa minduki bango babimisi minduki, c'est-à-dire oyebi mpe langue te bazoswana na portugais yo oza kwa zoba moko bozotala bango kaka ozoyoka te lo te. Ntango bakei batuni ngo oyebi bango nayebi bango te natikala komona bango te lokola nazalaki otambola na nzambe nandoleka na bango bamonanga te mais jour wana nzambe alingaki atalisa monene na ye mpo lelo nabetelo histoire oui nzambe alingi atalisa monene na ye malgré bamonanga babimisi secret nande batindaka bango ke soki tozwa yo mbele olingi ose retrouve na nofu ya kufa po bango babomba te baza te ke ti bango baza baye mpe so bamoni mpe moye te babetio mpe bakei mais nzambe abatelanga quand même. Amen. Donc vie nanga eleki na makambo ebele mpo ke nazonga Congo, c'est-à-dire yesu aya na ndako nanga pendant 9 mois wana Angola 9 mois ayaka chaque jour moko ayebisinga be mikali natiki likolo polele il faut nazonga donc bamendaki conseiller nga tous les jours so na mwana nga lali akolala 7h la mokati 22h ange moko aza wana osurveille c'est-à-dire omona ange na misu boye oza pongi te et puis ange ntango akota ndako asalue yo oui asalue yo soki aza ya service ya mwana aleki ti bisika mwana nga aza telemi lumière makasi aza na espace atuta mabele te omona ni mosapi ni loboko nini lumière mapapu na ye molai atelemi azaka wana mpona mwana omona otuni me bayebisi yo kobanga te yesu moto atindi ange ya service aza mpona mwana donc koyeba ntongo nyonso ange Gabriel azalaki koya kose présenter aoya asalue yo je suis l'ange Gabriel prépare-toi l'éternel arrive donc akokuta jamais salité akokuta mpe ndako no salité te mpe bango fo baya badesinfecte ndako avant yesu aya po yesu ntango bande oya donc nde basalaka slogan balobaka nzambe alingaka salité te ezaka ya solo ya alingaka salité te okoki kolala salité te okoki kolala monoko te obrose te non mpo na yesu il faut brosser na matin brosser na soir osokoli na ntongo osokoli na poko alingaka te moto ala salité même ozogéné il faut za propre même ozogéné il faut za propre ye alingaka propre ere nyonso ayaka faut propre ezala baoyebi so obongisa ndako yesu oya obongisa ndako obongisi mpenza bango basali oyo bango batie babamberole na bango yo komona ngo mpoza na miso motu mpe aza misala mabe amonaki awa eloko eleka ya bonzambe eza na kati si amonaki lelo baza na visitation divine yesu aya bongo pendant 9 mois soki aye mk tobeti nga boye na yoko te otikali natikali donc kanga moko ema na don neti naza te mais na ye tosolola mais yo ngala oyoko sute c'est neti babominga matoyi babominga mpe misu na osentir te ke moto aza pembeni nanga mpa obetanga rien parceque wi nayebisaka moto azaka pembeni nanga po ange ntango bazoconsegne baoyebi so tu yebisa bato baya pembeni na yo soki babengi yo na nkombo no ndimi te batika yo napesaki daye consigne wana donc so yesu aye akoti omona ndako efungwami kiti moko ewuti likolo ekiti na se bouf kiti wana eza or kiti wana eza na éclat kiti wana eza ngeli kiti wana eza kiti moko nanu namona yango te kiti wana ntango ekoya etelemi liboso evandi liboso omona bamoko délégation céleste ye liboso baange fanfare ezobeta bazobeta baflite babwaka fleur bazoganga tu es digne nde tomona Esaïe chapitre 6 des premiers versets à 13 yesu akoya bongo akoti voile na ye ezobaluka voile ezobaluka ti aye na kiti wana vandi soki nina elongi na omona te mpo ndenge nga kanga midele kwa yema elongi nde ere moko aye nango kwa moto ere moko aye nango kwa lumière ere moko donc na lolenge nyonso alingi me omonake te tovandi mibale omona ange moko atelemi wana moko atelemi wana des fois ayebisi ange Michael parce que l'ange Michael nayeki oyebake ange Michael c'est l'ange le plus proche de nga na ye tata tobelaka tinda
tinda Ange Michael kita ya ko intervenir tinda la banze mokuta ba louange se sengaka tindela biso ye Mika. soki akiti c'est que moto akata motema nde Ange Michael akiti donc to baba ria simba ke pena le buko pona okata bitumba no oui donc ko to be la keza pona ya okata bitumba te epe na ye koya osa nyonso mais ya oya te OK atikaka porte alola polele te mpo bamimanga na likolo namona libanga moko eza kwa grotte libanga pende ewuti na se mati ekangi totembi siko mosika na nzambe asimbi nga loboko ebisinga omoni libanga wana c'est l'ange Michael kabi comment ça abi oui ya tema na porte adeplasaka te ange adeplasaka trop c'est l'ange Gabriel ye moto ayaka koplace baange ya service na bandako na biso nde toza boye mka mutu na mutu atambola na ange na ye sikoyo toyebi te tomonaka te soki nayeba mutu na mutu atambola na ange na ye osambela toza na ange na ye tanke oza mwana nzambe soki oza mwana nzambe soki oza mwana nzambe bana oyo mpe basalaka makambo molili baza na baange na bango dessus bazala na bango partout akointervenir na baproblème na ye biso mpe toza na ange na biso soki oactive ye ndako osa movuma mais soki oza na masumu aoza mosika na yo parce que bango balinga salite te mais ange Gabriel ayaka aye kotika ange na yo aye na ndako na yo surtout soki eza ndako ya mosali na nzambe baoplace bango na portail bakotia mopanga epe na portail na yo batie ange soda céleste batie na salon batie na bachambre bana na yo batie partout mpo bango baza wana mpona kobatela yo donc kozala nde na bagarde amo ete mais yesu aza na bagarde na ye batala yo amoni ke mystère des anges il faut tovandela yango mpenza na émission mosusu po tomélange te na sentir que bana nzambe ebele bakozala nango besoin po bakompa mpo bato bana nzambe mosusu bandimelaka mystère des anges te ndenge ozwi ngolu ya komona mpe ya koyeba kozwa maîtrise na domaine wana il faut lakisa bana nzambe ebele yango faut vraiment peuple de ebénéficier na yango kozala mpenza important mingi mais to avancer nanu na la plus belle histoire des enfants de Dieu parce que yango na bato ebele bazozela na ndako kasi na bongo ntango ovandi kuna na Angola situation wana nyonso eleki finalement okendaki komona serviteur de Dieu oui nakendaki komona ye nakómi na suka makambo ezosimbaka te makambo surtout 2015 année ya douleur année ya kolela c'est-à-dire année ya baproblème année ya choc ezalaki année 2015 année 2015 année wana non soki ezalaki nzambe te je sais pas po année wana batielanga bapoison année wana bavoisin baluka batianga mbeli ya dans le vide kosaka na grâce te wana bato basengaka nzambe nga nazala mpe boloko aye keba okoka te mpo oyo nga na vivraka okoka te moko nalobaka longola grâce opesa motu tele avivre yango ngai ateka na ngai ata pondu maintenant azala na lipa na ngai kolia na ntongo kozala na grâce eza facile te 2015 ezalelanga passe douleur 2016 nake mona paster ntina 2017 satana obendo mokili ezobendo yesu azobenda naye kokóma na zeme mwana nga adonai zeme wana ezalaki zeme moko ndenge okende hôpital comme oza servante de Dieu il faut précision ezala mpo bato mosusu bakotikala na mwa mitu nami obalaki te nabala te kaka na vie na yo ndenge obanda obende nde yo kose retrouve na zemi naye kobala ntango nayambi yesu ntango nayambi yesu aye kobalisanga aye kobotisanga mwa mibale mais avant mpo liloba na nzambe evanda kati na nga esengelaki naleka na nzela nalekaki nakomaki na zemi ya mwana nga liboso ya mobali après 3 mois o ange ayaki koapparaître na ndoto na nga koyebisa nga yesu alobi obota mwa mobali donc jour nakendaki échographie mpona koyeba sexe ya mwana ntango médecin atuni nga oza na mposa obota mwana nayebi deyekaka mobali mbebi nde nini nga bite nalota déjà ke nabota mwa mobali abi oui effectivement mwa mobali nasala crise na 1 mois zema 1 mois nasala crise na zema 2 mois osala bacrise moko ya motu mpasi te olali ka bovandi na kiti osala crise wana okoma kwa libanga eleki nga na 3 mois crise moko osali crise obi te
mais osali crise ozongi normal quand ozongi normal alors ko polamba fufu okopo suka bilamba mais uti na crise pe crise alo melele wata kisite OK po hospitalité mais bato ba entouré yo Michael asali crise miracle nzambe lokola nzambe alobaki na nga nakokende na yo pe nakozonga na yo yango wana diable azalaki na eloko osala na nga te le pauvre diable akokaki te kotia motu na nga na se ntango zemi ezokoévolue nakomi kwa mamu donc nakoba koko na vimbi na bebi na donc lokolo na lokolo elongi na elongi oyeba susu teke au moins na 20 quelque so na kuteno ya toyebani hein topesi bonjour MK oui bonjour c'est qui s'il vous plaît oza nani mwana baye na leki mpona napesi bato explication olekani na mutu na nzela mutu aotala ozembi lokola ndeti mbala liboso mutu azwa zemi na vie ndeti mbala peut-être opakoli nia oyeba te opakoli salite mo oyeba te nakomi otuna bato otelanga nini omoni nini na nzoto na asa ndenge nini otena ata na nga otenga biti mpona tuna oboye eseke eleki oleki susu 2 minutes okuta esa moto mosusu tuna mama problème ni nga ototunga motu otala ngai sikoyo nakomi koevite kotambola achange nga na mongongo voi so na oloba oyebanga te 6e ekomi nga 9 mois ya pasi boye 10 mois zema liboso komi nga 10 mois jour moko nalali na lamuki nayoki bazoyebisanga Mikael ozomona teke zemi ezoki 10 mois ozoloba eloko te loba na nzambe soki olobi na nzambe nzambe osalelo quelque chose nga nalobi naloba na nzambe nini alobi komela nzambe lettre yebisa nzambe jour na heure na date oyo olingi obota kabi bon jour na heure na date ngambi okomonde nini abi kasi tosombisaka o carnet moko ya jaune boye yo te moto osombaka yo ozala na mposa bacarnet te eza biso bato osombisaka zwa carnet wana komela nzambe lettre signé par Michael Fabula envoyé par Jésus-Christ de Nazareth ngambi bon abi oui na surtout kaboye ongi nalamuki nazwi carnet bamoko nasomba mpe carnet na banzi okoma nakomi yebisi nzambe ngabi nabota le 25 décembre te le 1er décembre mpe te nabota le 31 ou le 24 tokomi le 23 badouleur ebandi 20 heures bakendaka na hôpital na marché na 5 heures ya le 24 na mbeti hôpital napike crise c'est-à-dire namoni mpena moto aye akoti na nzoto ya docteur a perdre conscience mayele nyonso esili avant liboso nanga boye alali pongi nga mpe pongi banzi koyanga nalali pongi kuna mwana obima nga nalali pongi docteur alali pongi mutu mosusu infirmier mosusu akoti akuta docteur na pongi banzi mwana nga docteur kuta alamuki me nga nalamuka te docteur alamuki nga sikoyo namoni nabimi na zemi natelemi libanda baobouge docteur abotianga docteur alamuki sikoyo bakomi kobouge nga infirmier mosusu amateli nga aye awa abandi ofinanga bafini baya kobimisa mwana akomaki déjà na aperdre déjà connaissance ya ameli mai babandi koréanime ti baoréanime kuna nazoyoka me naolamuka te nazomona banaolandalanda mo mpe makambo osala donc c'est-à-dire après kobota na ngai eza kokufa e lolenge moi na préparaki ezalaki teke ngai nabota nazonga na mwana na ndako na nga na mwana bofotokende oui parce que yobota mwana déjà après avant 3 mois de grossesse baye koyebi so déjà ke mwana obota mazala mobali yo mpo oyebi tobeteli mpe moto ozani pembeni nabota mwana mobali donc ezalaki facile te babimi so l'hôpital oyo na grave na ambulance omati ambulance bachange hôpital grave ochange hôpital titititititi balobi na nga na hôpital wana ya befika bazwi nga kaka bakitisi nga na se hôpital ya boyaki babi badocteur baza te lelo eza mokolo ya feti badocteur bake fete nana kosimba ka boye wana nga kutu nazoyemi yeba te naza te nabimaki te nakendaki kote mosusu donc bato bamona ngo na kati ya filme
vraiment na kati ya film ndenge nini opesi ba détail wana nyonso Oui. après oye kozonga Kinshasa Oui, naye kozonga Kinshasa. Avant nazonga Kinshasa na Angola, bato bavivra miracle, bato babika, bato babota. wana osalaki église kuna C'est qui église te. Après 9 mois Jésus-Christ, sango na bi ekele kwa bapompe parfum. Ke Mikaël akomi prophétesse. Nzambe azolobela Mikaël. Mikaël azobondela mpona bato. Oh, oza na mbasu. Oh, c'est-à-dire na simbaka lokolo. Oh, soki ebotaka nga te na motu. Oh, libumula. Soki oyeka na simbi, mosusu na simba te na lobi kaka. Mosusu na tali ebele ya bato ya lelo basalaka te na vie. Eloko ngo ya mokie kaka. Mwa mobali moko bayela ngai boye. Mobali mwasi nde moto ayaka. Ntango mwasi na ye, le Seigneur m'a dit ye te yebisa mobali na ya na posa mobali. Ntango mobali na ye na tali. Esi mobali nzambe apambolaka na Kinshasa. Mais ozongaka na nzambe to kepesa nzambe merci mozongaka na libota. Libota bakanga. Mobali na ndosala boye na Angola. Nayebisi nazo ko activer. Obosa na lisusu nzambe habite mama. Nayebisi fukama. Na sambeli. Nayebisi ko jeûner 3 jours. 3e jour, contrat moko yo luko na ndako. 2e jour, contrat ya. Donc tango aussi ça, ko la suka. je jeune Azokende ko signer contrat azoya na mbongo boye na maboko na nini ya chocolat. Enveloppe à chocolat. Abenga na bisete na tante ya katalobi abi maman naza déjà na bongo contrat. C'est-à-dire na maman na sina contrat mo ba $5,000. Siko ba contrat ne landa na bongo ata 5. Donc c'est-à-dire ça na bato ebele. Oh, atambola bon. Azana makambo na ye, même moto ko activer ngo zate. Pona nini? Ebele ya basali na nzambe ba mona te, baza ba aveugle. Et ça bango te. Comme c'est ça grâce à Dieu en côté. Mais comme donc vous êtes serviteur de Dieu mais sans mon agent. Moto suso atangi ka théologie. Akomi pasteur sans appel. Yesu abengi ete. Ah, moto mususu pe amona na ye. Mais pona activer ayebi malobala po malobala fo Saint-Esprit moto fo peso ango. Moto mususu akomona kufa. Na koki olongola ngote. Mais nzoki ça facile pour longola kufa. Mais c'est quoi autorité wana. Mais tant on a serviteur ou servant de Dieu. Oza siko na don wana ya kolongola po Yesu apesa ngo mutu nyonso te. Bien sûr que Bible ko bien meza na mutu nyonso te. Yango mona mutu nyonso alobi na moni liwa kati na yo pe okufi pe bakundi yo. Na moni pa mwana wa pa akufi azana ngote. De temps ozo longola ngo avec foi sans problème na motema na yo. Tant ozo longola ngo na autorité ya makasi. Olongoli yango elongwe pe ekei. Donc balongola yango na mutu nyonso te pesa mini mutu nyonso te. Mutu mususu aza wana ka pona kotanga na ye Bible. Atangi na ye Bible, a préparé prédication na ye atei. Mais akoki ko interpréter songe ou vision te. Et ça donne a été. Mais bato ba don wana baza. Dès que zo mutu zo expliquer yo don. Koto pena mutu bazo télécharger malobani na luba. Donc c'est-à-dire ezo lekanga awa lokwa kombo ezo tanga ezo bandila. Ebi ke likambo no lobananga elakisi boye. Problème wana sambela boye sambe. Donc omona ko pesi mutu sujet de prière. A sambeli a biki pe a buki. O pesi yango pambate. C'est-à-dire Saint-Esprit a téléchargé yo yango. O lobby yango muta sambeli pe muta solution. Muta sambeli pe azui solution sikoyo. De là bato banda oyaka na ndako na oyo ndo bando sambela bango. Ah oui parce que nzambe tikala ki permission te. Non, bato bayaki to sombelo sika. Bato gouvernement ya Angola. Bazaki na ba problème ba député banal bayaki olukanga tout ça la buzunga bititi. Na sambela ka pona ba problème na zo solution. Mais pour l'église na ko sala te pona bino fona sala soki nzamba lobi. Oui, na Kinshasa bana nzambe pe bazo bénéficier na ngolu wana awa to ezalika ngolu fallait ba ngolende ba bénéficier biso te to bato baza na Angola. Bana nzambe belina na sa délivrance à sorcellerie na 3 jours. Sorcellerie a été sali ba et kota pe so na komi sorcellerie ba famille ezali maman. So na komi liboso c'est-à-dire na linga kaka na pesa na za na temps na lobaki na osala po so na lobi na tia micro ba bando témoigner ou yo ko ba témoignage ya timo ya lelo.
Donc c'est-à-dire avant na ya il faut nazwa temps nanga po eza na histoire moko na comprendre mwana mwasi moko tozalaki na lobi tozosolola azalaki kolela pasi azolela mk nayebi te nasala susu nini vi na ngai anga se suicide ekomi lokola challenge bana basi bose calme nani akomelaka basniper akomi na souci alingi amiboma alobi abundi na vie aluki azozwa te abalaka te abota te azwa te. Je crois qu'elle a 40 quelques années aujourd'hui. Sikoyo akomi na niveau que akomi kokende koluka batu pona ko sambela basambelela po a comprendre te qu'est-ce qui se passe. Akomi na point que akei place moko asambeli bayebisi babi ezali alliance moko bakoko na bango nde basala donc emela evivaka na pasi yo bango baoyoka wana eza lokola neti efungwama hotel wana efungwamaka po esepelaka na pasi na souffrance d'abord elia mbongo na bango mabala na bango bavi na bango echa bachango kuna abisko mira na kobanda wapi ko kango kutala susu en vite mk biso toleka na eloko wana c'est-à-dire famille bateka richesse na biso o bango barenyela na buto eza mokuwa wana yesu ayaki abandi olakisanga abitala richesse oyo ngani na mkuwa te naso lambi biloko mkuwa ndako na lia te donc nayoka na mkuwa te depuis naza mwa mokie parce que yesu tango aya bandi conseiller nga alobi ta pauvreté peut-être la pauvreté zo réuni na miso batu bazwaka te babalaka te basala alliance bakanga babwaka na bamaye kenda bateka c'est-à-dire mabala diplôme boko tanga classe bosala te boko sala ya malongo ezala te okoyi kozwa osimba te osombeli kote bafamille bongo eza siko ngana place wana nayebi prière nini obandisa motu oui parce que na uti wana okoki jamais côté ya délivrance soki yo moko bisika na vivre te po bimi wana te ngana bima wana ngana bala wana ngana bota wana place wana na uti c'est pas facile mk okoki komiboma ya de fois na banda pe koluka ndeni na miboma po ozomona ke rien ne ba effort nyonso nini oteka mbongo mona na te osala bo okosimba na yo mais evanda siko na poche na yo to na saki na yo evanda te to esala lelo kama longa esala te siko place wana faut akota penza aza pena na mutu mo boya pesi penza orientation ya bien faut buka alliance wana faut akabwana na alliance wana faut akabwana na maluba wana faut bima na kati ya ba secte wana oyo bango basala yonga na ebisaka batu tangu nzamba kutena nga abimikali photo sala alliance nana tuni nzamba alliance c'est quoi po yebete alliance ti alobi moni aidi na bala na nzambe bazaki na alliance yango ti lelo so bato balobi le dieu de aidina na skiti bakoko ya bakoko na bino basala ba alliance na ba famille ba alliance na bango eza ya makila bakabola bazwi o bapesi kuna bango bazwi bondoki lokola richesse bavandisi bazwi pauvreté lokola richesse na moi na butu baza ba riche siko fo banda kobima na ba alliance wana mk siko nga na ota kobota sika na sala ba jeune otala oboti na état nini obimi na ndako ndezité yesu famille te mutu donc c'est-à-dire tant yesu ya mutu ya alukanga zati yesu tango azongisinga makila alobi nanga prends ton lit lève toi et marche na mukolo wana mk na sala nyonso tungambo na lambe fufu et pourtant bando la lisanga bando la musanga bando sukulanga jour na sukula kinga moko na lamba kinga moko c'est que comme moment ya ba jeune donc osa 7 jours li ato mela to sukula to malibanda te opesa mona libele chaque jour yesu alobi za pona intérêt na yo po bika alobi tant ba betek nga ba sete na matek na croix na oka ki passionnel des personnes te soki na lobaki lokwa pi après na ya paye na ye alobi soki na lobaki na mutu moko jesika wana mutu moko nga tombola mosapa azalaki te po yo bika yo moko fo mipesa moni délivrance na biso ezokutaka pa na biso moko mais faut ezala siko orienté par le Saint-Esprit soki obuki po bimi nanu na kati ya bisika wana te po osimba pe obuka mk c'est pas facile. Moi je crois qu'avant aussi c'est émission appelle nazo simba nazo buka ya ngai pour les na kutani na maman Michael
ya ngai pe nazwa part nanga mpo ngai mpe nango osalelaka émission te bato badipamboli ngai mona tikali non mais bato nyonso bakutana na mama Vico na papa Edina Bala bomoi na baleka bongo te exactement donc dipamboli déjà ekiteli ngai awa sikoyo na bongo lelo église eza te malobo kitoko bato bazoyoka témoignage ya malamu bazoyoka grâce oyo eza likolo na yo bato babika nango de loin ou de près sauf que kosala eloko sans volonté ya nzambe yango nde kofungola kufa porte ya kufa ya bomoi na yo omoni baserviteur baservant de Dieu bakufa trop c'est parce que bazangi d'abord maîtrise ya grâce oyo bapesi ye tellement moni ke na grâce il faut na bature il faut na sala boye te bato mpe bayeba se présenter mbongo yango totongela yo te fozela nzambe aloba na yo ok mpo otengama toki gauche droite te faut tambola selon accord na yo saki na nzambe mpo kosalela nzambe eza accord ya 2 personnes mpo nzambe ntango ayaki akiti bazalaki na carnet bakoma makambo nyonso moko ya liboso fa bapesa yango autorisation ya kosambela mpona bato e no ya koconstruire église ya koabature bapesaki nga te balobi na nga okosala boye na temps boye après temps wana tokopesa nzela ya kosala deuxième étape na étape ya liboso kende kotémoigner koma livre yemba sala filme bato bamona monene na nzambe après yango nde tokoyebi biso nini kosala na nsima nango omoni lelo tozwa bagrâce tobimisi yango mbangu na miso ya bato sans bapréparer biso après 2 ans 3 ans chute ekoti après 2 ans 3 ans sera pengwi azongeli masanga azongeli mobulu azongeli azaki préparé te azali préparé te azali ata nzambe te il faut zala na kati ya cache toi po nzambe alamba yo malamu bonga bimisio na misa bato dans le secret nalinga nzembo wana mingi donc na kati ya secret nde nzambe ayeba kokolisa ya solo yo don atieli yo soki okende yango mbango oyo kobeta libaku okoheurte mpenza biloko ezali ya bien te mama Fabiola avant tokóma na étape oyo tozokende moke kote ya suka vraiment soki bato baza na besoin ya kobénéficie na grâce oyo baza na possibilité ya kojoindre yo ah oui bato babengaka nga déjà de partout donc numéro na nga ezali opesa bango numéro na un certain moment ngai problème na nango sikoyo ezali ya koyeba livre ezali déjà public bato bako kosomba yango wapi oui film ezali wapi exactement bakotala yango wapi et puis ya misato ezalaki livre na nzembo la plus belle histoire ok oui merci na motuna wana vraiment livre eza na Londres soki bacontacte nga na opesa adresse esika bazwa yango na Londres eza na Canada eza pe na Belgique soki moto acontacte nga na oyebi te na Canada kozwa yango mpa mama Jackie Mongala na Londres kozwa yango mpa mama Teli na Belgique mpe kozwa yango mpa mama Arminda ok mais sikoyo na Kinshasa na Kinshasa soki bato bacontacte nga bato na Kinshasa babengaka nga basomba livre na ntinda moto ake kolivre de partout maintenant mpona filme tolingaki sorti officielle nango ezala le 24 décembre eza jour oyo mama Fabiola akutanaka na Yesu eza jour oyo Adonai abotamaka yango tolingaki sorti nango ezala le 24 décembre ya mois oyo le 24 ya mois oyo donc le 24 ekozala ezalaka nga déjà journée moko ya renouvellement ya alliance na nga nazalaka déjà na mabondeli nde naza 2 mois na bandaki banda novembre ti le 31 nde na osilisa fo tosalaka alliance tobuki alliance ya libota okosala alliance na moko personnel na nzambe c'est bibliquement alliance na yo mpenza oyo ezosalaka diable akoki kotelemela yo te epuis alliance wana ezalaka renouvelé nde nalobi ke chaque novembre nazalaka na mabondeli ti mois de décembre le 24 mpona renouvellement ya relation na nga na nzambe soki naza en bon terme na nzambe partout bato basambelaka le dieu de Fabiola bato babikaka donc soki oza na alliance na nzambe bato bakosambela nkombo ya nzambe na yo babika soki mpe oza toujours na kati alliance ya famille baréclamation wana ebanda toujours koza nsima na yo totambolaka me toyokaka oyo elobama na nsima na biso te diable azoloba na nsima na obonga te
wana eza répétition ya r na r demo wana azala wana longwa te azoloba na aoraisonne na O- motu aloba na yo obonga te obota te nde pena oza sûr que kozwa boye ozwa te Mm. siko akotisa mpe baduti akomisa mpe kanda atinda mpe kasi miboma na oti ozela nini yo l'échec ya basi yo l'échec ya o mibali camarade moko ayebisinga abi mira nde libala eya te nakomi na ngai na homme marié nayesi oza sûr abi nazwi na ngai homme marié mwana mwasi moko ayaka olukanga na lwanda bahomme marie bakangela bato bénédiction makasi akangeli o vie akangeli o nzela makasi mwana mwasi wana nde ovivre na député aye kolukanga aconsulte nzambe mpa na nga ntango aye na liboso nde namoni homme marie nayebisi ye namoni mobali moko atemi liboso nde maza mobali ya bato wi mama na bima na député nga bimozwa te na vie akangela o nzela alebi comment mwa mwasi nakoti ye mabondeli ya 2 mois nayebisi ye abengo su na telefone te crédit na ye kozwa susu te bagiga na ye kozwa susu te donc kolia lisusu mbongo na ye te kata nyonso ata appel na ye koyamba te changer chip numéro akoti mabondeli après 2 mois ntango asisi mabondeli aye abi mama fabiola nasisi mabondeli nakata mpe relation ngabi abengaki yo o mama aye moko ngabi aye kolukanga na salon mpe sansak ngabi ozongisi nsima na mabondeli abandeli mabondeli ntango asilisi aye nayebisi ye oza sikoyo na besoin nzambe asala nini abi mama famille pasi nyonso esimaka te passeport bana nazwa ekota ta visa moko te nalingi na voyager malgré nayebi kote nazwa mbongo abie te ngabi epesaka passeport apesi natomboli passeport nabi amen tema ayebaki koloba portugais trop aluki mwa 2-3 réunion mikanda na ye ake na ambassade na biso ya Portugal kuna Angola ake boye bapesi ye visa atanga azwi visa ye nango natali visa nga nayebisi ye so okei kova na Portugal tova na France avant kende après quelques jours yesu ayebisi nga yebisa ya na valise na bilamba baye na valise baji na sika ya sika bapodi ya sika nayebisi ndeko ndenge bifungola banda kopupola moko babi tokepasiki bilamba singa bifungola mama bafungola bakuta mokuwa moko ya molai boye peut-être akolandanga mpo alandanga nde ok mokuwa ekauka ya boye ya molai boye presque ya kala na kati ya june moko barepasa très bien balinga kitoko ya sika asombaki alongolaki na mano sakala oyo avivre nango asombi ya sika nayebisi omoni mokuwa o na aéroport ya nini banga barefule yo ongo kota même Portugal te mpona nini homme marié moto azalaki kopekisa esengo ya vi na ye nayebisaka na basi ndima olala nzala omela mai ya pamba me kobima na homme marié te oyebi prière nini te mwasi nasalelaka ye oyebi bofrande nini te mwasi napeselaka ye exactement ekomemela yo malédiction ekomemela yo maladie ekomemela yo complication atoboti na ye atosali na okeno nulle part po mwasi ne déjà cela kombo nepai na nzambe exactement ok film et tout nayoki film ebima le 24 le 24 ekozala wapi na Adonai Fa télévision wana eza chaîne ya mama Michael yango naosenga na babone ya MK basabone sabone kaka ndima Yesu ndima nzambe olakuta na ye akutana mpe na génération na ye ata na nzela mateya ata na nzela témoignage ata na nzela ya nzembo ya pamba okutana na nzembo mpe kuna na kati ya chaîne ezali to moto abetika la plus belle histoire amona clip ya nzembo ebi mpona lelo je crois qu'on va limiter ici aujourd'hui est-ce que ça na eloko olobi te onatuni yo te non en tout cas c'est bon po histoire eza molai mais na kati ya filme nde bakotala yango bakotala makambo ya nayoki ongaki ocontacte sila mpona filme na yo nabenga ye nakomela ye ayebisaka nga aorappele nga azalaki mpe na mwa basorti mwa ebele kovoyage en tout cas vraiment azalaka na mposa na ye amonana na kati ya mama Karine Pala abenga ye alobi sila prophétesse Fabiola aza na mposa na yo mais sauf que azalaki un peu occupé ok d'accord mais sikoyo film baacteur ya biso osangisi oui nazwaki quelqu'un nazwaki
la dona aza na kati Grâce Luzolo aza na kati Pasteur Patron aza na kati nazwaki vraiment moi quelqu'un bazaza na kati wana en tout cas film eza kitoko qualité image déjà la chaîne ezali eza privé non eza penza ebele eza penza série ebimaka parfois le 24 tobimisa moko après quelques jours tobimisi esala bongo baépisode na épisode combien d'épisodes nango en tout cas la chaîne déjà eza 10 à part 10 wana mosusu eza nano na kati ya na nyonso sikoyo eza combien ekobima 20 à 25 eza penza molai oui ok ozala pene esengo mingi bana nzambe batala histoire wana vraiment otali film osombi livre pe lokola nzembo mpe ezali wana soki olingi susu osavouraka yango chaque jour na ntongo ozosala bamisala na yo otie yango mpo oyoka efortifie lisusu foi na yo lisusu ndenge nini esengeli tokomi na suka liloba mpona émission ya lelo nzambe apambola MK auti mosika andimi kose sacrifier na embouteillage ya somo ya lelo mais tokutani quand même na mawa na nzambe nzambe amona mosala na yo nzambe aprotéger bino na bitumba nyonso bozala nango nzambe acontinue kobundela bino mpe babone na yo baoyo baconsideraka yo batunako mwa conseil tika nzambe wana aporte bango kimia na kati ya mitema baoyo baza na mposa mariage oyo elokalizanga elokalize mpe bango to nakende Brazzaville nazwaki ano na ngai ya bibisi nalatisaki ser nyonso na frère mpo nga ntango na bali après grande sœur na nga azwi ano na nga alati abi nga mpe nalati mpe ya ngai après 2026 kaka ngai ekokisama kaka lolenge motema na yo endibisama grande sœur na nga azwaki ano na nga alati après 2 ans je crois bien une année après libala na nga ye mpe balati ye ano ndenge nakotisi nzambe akotisa yo dans le nom de Jésus-Christ donc nzambe apambola banyonso bakosabone na dona ifa télévision nzambe aleka na komona bino amona mpe cameraman na biso ya ntongo ya lelo nzambe alongisa ye na bitumba buto mpe na moi merci beaucoup en tout cas numéro ya téléphone opesi te ndeni bacontacte yo plus 243 89 22 19 434 bandela yango lisusu plus 243 89 22 19 434 merci beaucoup nkombo ya chaîne Adonai Fa télévision de télévision donc merci beaucoup maman prophétesse Fabiola merci vraiment ezalaki mpona biso moment moko kitoko ya kopartage na yo témoignage na yo ya monene bien que tozwi kaka mwa morceau biso mpe tozozela le 24 neti ngai na kozala wana oyo nayoki yo nalingi nazwa badetail nango nyonso na film parce que oyoki eza condensé ya makambo ekomeli ye mais mpo omona suka nango mpenza mpo partie kishasa totiki expressement mpo otala yango nde na film sikoyo komona ndenge nini awutaki Angola azongi Kishasa nini elekanaki ti boyo komona ye lelo parce que aye Kishasa kaka lelo te biso okanisa koma elobi na pokwa non asali ya quelques années ana Kishasa depuis azongi Adonai mpe azali awa namoni ye kaka na koleka donc kende kotala yango tozala biso nyonso branché le 24 biso nyonso tozela yango ozali na ntango kende kosabone kuna mpo ozela yango mpenza oclique cloche de notification une fois ke ekoti mbala moko ozali komona yango nzembo mpe eza deja kuna okobanda ya koyemba deya nzembo mpo te ndando otala ozomona mpe nzembo na yo olingi lisusu oyeba kopartage na yango olingi mwa voyage otiemba nini ozotangaka livre mpe yango oyo esika mpe kozwa su témoignage oyo mpenza na badetail nango nyonso donc na chaque aspect ya méthode to mpe ya support oyo atieli témoignage na ye eza na eloko moko ya plus mpe na grâce moko ezali koaccompagne yango oyo ekosala biso bana nzambe bolambo mingi je crois qu'on est arrivé à la fin on est vraiment arrivé à la fin mais nayebi que tokoya kozonga lisusu awa mpona toyeba kotala mystère ya délivrance mpona sentir que délivrance ezali awa pena ya solo tokoya kotanga yango lisusu tokoya koyeba ndenge nini okoconserve délivrance na yo ndenge nini fozwa délivrance ya ba malédiction générationnelle ndenge nini koyeba kopikola yango nzambe azali capable ya kosala yango on se revoit très prochainement sur pas ce même plateau, hein, peut-être que ça sera sur notre plateau aussi ici. Et en attendant, abonnez-vous, commentez, partagez surtout. N'oubliez pas de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. Ils ont dit très très important pour Nabissonio Son. Et je sais qu'il y a la merci pour le beau travail que tu fais. On se revoit très prochainement. Dieu vous bénisse. Au revoir.